Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi merci pour oser belle sa télévision na bino pour la colonne d'info lingala journal il y a peu pour na peu plateau pour la journal on la lundi pour l'ensemble que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré qui week-end et qui usine il y a montage ba bis Mercedes Benz A na République démocratique du Congo héritier mapinde me pesi bino balita. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré qui samedi 2 juin à Kinshasa usine suprême automobile spécialisée dans le montage et fabrication, il y a carrosserie, il y a autobus, il y a marque Mercedes-Benz. Implantation et entreprise au la République démocratique du Congo, ezali événement mokos historique oyo ezali ko intervenir 30 ans après départ il y a géant américain il y a automobile General Motors et marque oyo ezali ko talisa retour il y a industrie automobile dans la République démocratique du Congo matérialisation il y a vision il y a chef de l'État oyo alingi kosala RDC état moko prospère à travers industrialisation oyo ezali koya esengo ezalaki makasi komona secteur automobile oyo ezalaki moko ya fleuron ya industrie congolaise kasi ezali lo relancer na objectif ya gouvernement ya ko limiter sensiblement ba importation ya mituka ya production locale pe ko ramener ba devise na mboka ndenge Julien Paluku ministre ya industrie atalisaki ezali usine moko ya capacité ya production ya 25 bus par mois pe ezali ko répondre na ba standard ya prestigieuse marque allemande Mercedes-Benz RDC à kozala bongo désormais na ba propre bus na ye ya qualité ya minene pe ekozala équipé pour nous affronter ba conditions ya circulation routière ndenge Jérémy Aguito manager ya production ya Supreme Automobile atalisaki société oyo ezali bongo créé
Société Oyo et co-créer 500 emplois directs pour les jeunes congolais. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sepeli makasi pe alingi amona ba technicien congolais bazala formé pour occuper ba emploi moko qualifié. Création ya Supreme Motor Oyo ezali pa moko ya makasi et uti kobongisa nzela pour na ba projet ebele. Ndenge a confirmé amélioration ya climat des affaires na République démocratique du Congo ezali réalité Oyo moto nyonso azali komona. Membre ya parquet général après ya cour constitutionnelle bango bapreta qui serment week-end de l'équipe bosso ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo une fois de plus héritier mapine mpebe nous ndongwata. Salle des congrès à Palais du Peuple et Yinda qui m'a mokola jeudi 8 juin pour et serva qui des cadres. Na cérémonie à prestation de serment, il y a 4 membres mokoka, il y a parquet général pour la cour constitutionnelle. Bondi melangay que ils allaient qui mo bangé na cérémonie haute en couleur pour Yemoko Wayambo, le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a marqué qui présence na yena milulu oyo. Bo Simbape Boebake, procureur général près la cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Kokesha, a Zwaki Lissou sous deuxième mandat na ye, na moto ya institution judiciaire oyo, moto ya Boigna, juriste aguerri, a sala tellement mosala na ye kitoko, na magistrature en général, peu particulièrement, na kati ya parquet oyo, wape pa ya zalaka liboso avocat général, et sika a kubisela indusa, avant comme procureur général près la cour constitutionnelle. Après taki serment na kitoko, liboso mokonzi mboka avec un pacte pe idéologie, kase sengeli koyeba que azalaki mo côté 3 premiers avocats généraux oyo bamataki bango pe bapretaki na tour na bango serment liboso mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezalaki monsieur Ndaka Matandombi, monsieur Bonane Muola pe madame Masia Kaza oyo ezali mwasi moko na kati ya 10 magistrats oyo bazo composé parquet. Cérémoniel ekanaki kitoko na suka ya milulu. Lokola ye moko monsieur Jean-Paul Mukolo Nkokesha azwaki confiance ya mokonzi mboka pe ba magistrat misusu pour à se maintenir na tête ya institution oyo après prise na ya deuxième mandat successif avec brio. Mwasi na ye, famille, ba mi pe ba connaissance, ba yambaki avec un pacte pe idéologie na mubange ne sengo. Depuis décembre leki bandeko ba prêter serment le lot et si basalaka yango lokola ba avocats généraux yambo bazwa promotion tope ba matandenge bomoni le lot. En tout cas eza clair que mokonzi mboka akani bongo kovandisa masolo ya justice kitoko na Congo. Merci. Directeur national ya 9e jeu ya francophonie à la République démocratique du Congo mwana mboka Isidore Kwanja elongo na délégation na ye ba pays membre ya francophonie bango bakitaki mokola dimanche 11 juin na commune ya Ntele po na ko sensibiliser ba jeune population ya Tchangu baye ba milulu oyo ya francophonie oyo kosalema awa na Kinshasa du 28 juillet au 3 août 2023. Stéphane Skande héritier mapine mapesi no pas détail.
awa toza na quartier Kinkole na commune ya Nsele ba danse oyo bozali komona ezali na bit ya kosensibiliser ba jeune pe population ya Tchangu bayebake milulu ya francophonie ekosalama awa na ville province ya Kinshasa kobanda le 28 juillet kino le 3 août 2023 batambolaki na ba grandes avenues kaka ndenge bozali komona bana ya Nsele balobi francophonie oye na présence ya yemoko président national ya francophonie Isidore Kwanja oyo pe azalaki sima na bango elongo na liboke ya délégation ya ba pays membres ya francophonie nyonso po na kotalisa bana ya Tchangu date ya milulu ya francophonie na capitale ya Kinshasa lieu de chute ezalaki bongo libeso ya maison communale ya Nsele wapi epai bayambaki ye epai ya bourgmestre Franck Mbonzo la Meso oyo bana ya Nsele balova yende azwaki maloba po na ko souhaiter la bienvenue epai ya délégation ya francophonie na commune na ye Isidore Kwanja président national azwaki pe maloba po na kotalisa tina ya koya na bango na Tchangu boye activité ya ndenge na ndenge ezalaki au rendez-vous po na kosepelisa ba jeune pe population ya coin oyo. Bourgmestre ya Nsele Franck Mbonzo la Meso a félicité que chef de l'État pe alobi na bana ya Nsele ba participer na ba jeune nyonso. Je tiens à remercier chef de l'État par rapport à l'initiative à que j'ai à francophonie et ça la République démocratique du Congo, mais précisément la ville Nabiso pour démarrer déjà j'ai à francophonie ba kende ko participer nango parce que les ambali boso et ya na République démocratique du Congo. Association de rebâtisseurs pour le Congo, Bango Bakoti, désormais na CDR cérémonie et seulement qui bon week-end et l'équipe na commune ya Matete sou mingi penza na quartier Lokoro. Christian Kengebeni reportage. Na cadre ya politique et ya proximité, pe ya redynamisation, ya courant de démocrates rénovateurs CDR na mokuse parti cher ya Jean-Lucien Boussa, Mondele Moindo, de week-end eleki secrétaire national en charge ya implantation pe recrutement Hervé Landry Kinkani, ensemble de la communicateur ya CDR, bakitaki na commune ya Matete, mingi penza na quartier Lokoro, wapi epai ba yambamaki epai ya la grande dame Rit Matadi, oyo ba mesana kobenga ye Mama Bolingo, na qualité na ye ya présidente ya association des rebâtisseurs pour le Congo Arco na Mokuse. Nyonso ebandaki na présentation ya ba cadre ya CDR présent na manifestation oyo. Tour à tour ba présentaki bango bongo après secrétaire national Hervé Landry Kinkani azwaki maloba po na kopesa éclairage ya descente na bango na quartier Lokoro na commune ya Matete na mbala moko abengaki la grande dame Rit Matadi Mama Bolingo au nom ya autorité morale ya CDR Jean-Lucien Boussa pe président AI Alexis Mondonge alatisaki ye drapeau désormais association Arco ba komi point focal to balobeli ya CDR na quartier Lokoro na commune ya Matete. Ka nazana isengo makasi pona mukola lelo eza pona ngai journée moko inoubliable oyo décision na ngai ekokisami ya kotombola mboka na biso Congo et puis ma commune na biso ya Matete donc nandimi koza ambassadrice ya CDR na kati na Matete et puis na kati na Congo na kotombola Congo na kotombola CDR to kene liboso parce que kotala mokonzi na biso autorité morale na biso un homme ambitieux, un homme avec beaucoup de qualités. Secrétaire national Hervé Landry Kinkani abakisa kiboyi. En tout cas, esengozayi makasi. On a remercié Maman Rit Matadi ko installé comme point focal et responsable à quartier Lokoro na commune à Matete. Donc ils ont un cadre d'activité et expansion à partir de Nabiso et puis la redynamisation d'activité dans la cellule de base. Au biso tout ça partout et la proximité dans la population. Donc il y a un côté nyonso et sengé biso to koma pour pe sa message outil par autorité nationale. Au senga na habitants nyonso ya Matete, bandeko bazana Matete puis na Moamba Mobimba.
balanda exemple ya maman Ruth Matadi aza wana mpona bango baakompagne ti atteindre baobjectif na ye nyonso. Courant des démocrates rénovateurs CDR dans poussé et un banc qui week-end et qui adhésion massive il y a mouvement rien sans le jeune il y a maître Dido Songole héritier Mapinde Michael Bustoto Christian Kengeben. Siège ya courant des démocrates rénovateurs CDR na mokuse eyindaki mabe na ndenga kosakana te mokolo samedi 10 juin po bayambaki mobange na adhésion massive ya bamembre ya SBL mouvement rien sans les jeunes oyo ekamamaka avec impact pe idéologie epai ya maître Dido Songo le coordonnateur nango bondimela ngai ambiance ezalaki ya mokwake na ndenga deux fois te po babase ya maître Dido Songole oyo bazobenga les jeunes leaders basopanaki awa na ndenge ya dégâts. Madame Adassa Itabou est la secrétaire permanente en charge de la finance ya CDR nde afongolaki masolo po na mot de circonstances alandamaki na président interfédéral ya Kinshasa mwana mboka José Lomata bakisele la nouvelle énergie wapi epai atalisaki que CDR ezali parti ya lelo lobi te bango bazalaka respectueux ya barègle démocratique CDR ezali parti ya bavaleur ebakisaki ye sima cérémonie ya signature ya fiche d'adhésion esalemaki epai ya maître Dido Songole les jeunes leaders interfédéral alatisaki écharpe ya parti pe bapesaki bansi nyonso atalisaki na maloba na ye intérêt pe décision bazwi ya kokota lelo na CDR parti chez ya Jean Lycée Boussa oyo babengaka le padre bakisele mabeke maswa sima nango asalaki présentation ya comité na ye alobaki tout matete oyo eza fief na ye désormais na maboko ya CDR balandaka nanu parti mpona idéologie na bango mpona vision nini baza nango pour un plan de société ni baza nango pour na mboka na biso et après échange après avoir comprendre vision na idéologie na plan de société à CDR na monde que yango ezo bala na vision ngala za nango na vision o plateforme na biso za nango mais aussi na moni que eza o balba plan de société moko et coquille approprié pour le développement mboka na biso yango ne lelo na se décida qui na rejoindre CDR et à son excellence Jean Lycée évoluer que des dossiers donc à la calme, l'élection est à la calamité et que si tout ça déjà choix bien et que les représentants de CDR quitter partout parce que CDR est un mobimba il y a RDC partout. Eh, bosimba que cérémonie adhésion oyo et salemi toujours na idéologie à CDR pas une journée sans action. CDR nzete ambila et koko la kaka frappe na frappe. Maître Kennedy Katasi, Oazali Bongo secrétaire général ya ACGDE à Sambelaki Mokolo ya dimanche 11 juin église Liloba où ezomi na konluka na commune ya Ngaliema et pa wapi ayambama kitoko. Edi Imbani Nadine Asona. Ayambama kitoko lokola Yesu na Jérusalem yena ni l'homme du Saint-Esprit bakiselaka l'incarnation de la sagesse maître Kennedy Katasi kiala tangu akoma kikuna na église Liloba Nzambe kuna na konluka na commune ya Ngalema epai wapi akendaki ko répondre na invitation oyo pasteur responsable ya Lingomba atindelaki ye baloyembo bamabina ezalaki na ndenge ya mukiete mayangani ebandaka te ebandi kaka ndenge boyebi esika bana na Nzambe basangani liloba na bomoi ezangaka te nde motei ya mokolo ateyaki na mokanda ya Psaume chapitre 116 verset 12 na mozindo abetaki sete na koloba eloko nini okoki kozongisela Nzambe na bolamu nyonso asaleli yo mateya oyo etushaki vraiment maître Kennedy Katasi makasi na mbala moko atelemaki pe a résoudre quelques besoins oyo etonga eza nango posa na nzela ya kopesaka bango enveloppe ekuba kaka ndenge bozali komona église esepelaki na geste oyo makasi bandimi bagangaki na esengo mbala moko bapresentaki ye liboso ya bana na Nzambe nyonso bazalaki présent na molulu oyo. Na mikro ya info lingala bino moko bolanda moko ya ba prophète ya etonga ndenge atalisi année prochaine
parmi ma première notabilité, il y a Kanduka, pour ça la même la tête. Politique au sens les enseignants ont eu pour la vie. Au sein on a étage à l'imposer en politique. Mais il y a une maison c'est de l'imposer. Kagama Nzambe, Banga Nzambe Makasi. Olamu oyo sali awa, osala boka kawate. Sika nyonso oyo kabatu bazolela, sokozala bo sembola loboko ni mobisa. Bokanisi esili nono na bobimi na bango na église Maître Kennedy Katasi elongo na fédéral ya ACJ de Lukunga Timothée Kambo na Paul Muteba balekaki na moko ya ba avenue Nkaluka pona kotala babeli pe mabota oyo eyindaki mabe pa ya bana Nkaluka baningisaki na ndenge bamonaki présence ya mwana na bango ya solo Maître Kennedy Katasi na esengo na motema bino moko boyoka ye ndenge apeseli appel nyonso ya bana Nkaluka akotikala kaka koyaka on a voté les hommes de malade la noko nanga zaki malade OK donc nanga bana koya malade zaki ta komona ete na profiter kwa na kuti lelo wa so na pesa mambo na masomo msusu wanje nouvelle vision bango ba invitaki mokola samedi 10 juin kuna na pompage Maître Judano Masimba oya yaki ko expliquer bango vision na ye Nadine Asona Pichu Monsia. Maître Judano Massamba nde azalaki invité spécial na ONG de Nouvelle Vision week-end eleki na pompage kuna na commune ya Ngaliema. Objectif ezalaki pona ONG de Nouvelle Vision babeta masolo ya vision na bango epa ya Maître Judano Massamba surtout que na pompage bazalaka ata na molobeli moko te. Cérémonie ezalaki vraiment haute en couleur epa iwapi balekaki ba étape ya ndenge na ndenge bongo na sima Nouvelle Vision ba présentaki ba cadre nyonso oyo bazotambwisa ONGD pe sur place bazwaki ba notification na bango kuna balobelaki pe ONGD na bango oyo ezali kobunda pona bien-être ya population na ba secteur local ya santé, éducation, agriculture, élevage pe bongo na bongo na ngambo na ye Maître Judano Massamba azwaki pe maloba pona ko encourager bandeko ya Nouvelle Vision pe a promettre bango ke ako accompagner bango na makambo nyonso bakosala pe bosimba ke Maître Judano Massamba lokola cadre na parti politique Union pour un Congo émergent ya vice-présidente honorable Chantal Mawazo a annoncé ki bango pe candidature na ye pona ba élection ya députation nationale na commune ya Ngaliema nde na suka ya milulu Maître Judano Massamba elongo na coordonnateur général ya Nouvelle Vision Gloire Ngandu balimbola kiboy. En tant que mwana mabele na ebsi bango ensemble na bango tokumba quartier on a développement quartier c'est comme mabele entre autres mai esabiente tous souffrir na mai tous souffrir comme ya courant et puis tous on a problème il y a insécurité kuluna erno surtout donc ensemble na bango vraiment to lutter to mekana ko mona ba konzi to mettre na fena ba makambo wana sala qui appelle na honorable Judano Massamba pour aya to présenter vision na biso ya Nouvelle Vision ba projet na biso to nango ya makaso etali santé pe éducation. Oh, il faut réaliser ba projet na biso na monde. Voilà pourquoi réseau liboso to n'est pas honorable pour une fois aza élu aza le rôle à mégaphone na biso na parlement au niveau provincial. Emmanuel Mwanangani Mayemba président ya AMM ye akitaki bongo na quartier Malala kuna na commune ya Makala pona ko sensibiliser base na Igor Tingi azaki simasima na ye.
Emmanuel Mwanangani Mayemba, toujours pene ya population ya commune ya Makala, Bosimba ke initiateur ya Asbel, les amis de Mwanangani Mayemba, AMM na Mokuse, akitaki weekend eleki na quartier Malala, kuna na commune ya Makala, mingi penza po na kobeta masolo elongo na base na ye, ezalaki na avenue Kingusi numéro 48, epai wapi akutanaki na bango po na kolobela ba enjeux électoraux, boye Mwanangani Mayemba Emmanuel ye atalisaki bango nani esengeli bango bayeba na kovote soki bapesi confiance epai ya bana Makala ya solo lokola ye ekozala eloko moko malamu pamba te bakozala tango nyonso penepene na bango na tina wana nde Mwanangani Mayemba babengaka ye mwana ndaku azali vraiment mutu oyo ayebi souci ya population ya Makala na ndenge ya kosakana te bosimba ke ba population oyo bayambaki ye na avenue Kingusi bango pe batunaki mituna ya ndenge na ndenge bazwaki explication claire pe net epai ya Emmanuel Mwanangani Mayemba boye milulu oyo elekaki vraiment na ndenge ya kitoko. Emmanuel Mwanangani Mayemba apesi explication. Mais nous avons chaque base na ngai na kati ya Makala pour na conscientiser peuple na biso ya Makala bana Makala ba papa ba maman bandeko toye batina to votaka de le quoi tout ça m'a programmé cette fois-ci souci la biso to élire Mkonzamboka comme deuxième mandat na Elisusu parce qu'il n'a pas bien fait Mkonzamboka ça biso donc dans le silité pour la biso bana Makala donc si Makala ba projet ne son Mkonzamboka za ngwe aussi là nde wana to sepela makasi mais cette fois-ci na autant la base pour la conscientiser to voter ba député au biso to yebi donc to voter ba to baza utile moko ba participant na masolo oyo pe azanga kite ko sepela na geste oyo Emmanuel Mwanangani asali Bosimba ke tourné na ye na ba quartier nyonso ya commune ya Makala ezali se kokoba nyonso ezali kaka po na ko sensibiliser population ba telema ba ye baba enjeux électoraux pe makambo nyonso ndenge ezali kotambola po na développement ya commune na bango. Mwanangani Mayemba Emmanuel koba seboye Makala nyonso simanayo. Famille Bavelele, Lunzaïla, Dibateza, Kangebeni, Emily Mantama, Jean-Pierre Dibateza, Pemati Matondo, Bazana Mawa, Yakwebisa, Nabandeko, Baninga, Pe Baeba Nabango Nyonso, Liwa ya Papa, Pe Koko Nabango, Robert Lunzaïla, Oyo akufaki mokolo ya lundi 29 mai 2023 na sima ya bokono ya tango molai na hôpital Kimbangiste oyo ezwami na commune ya Kimbanseke. En attendant, matanga ezali kosalema na avenue Ngangwele numéro 31 quartier 10 na commune ya Njili. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Papa Robert Lunzaïla. Famille Elima bazana mawa kwebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya papa na bango Elima Iyafo Anatole oyo akufaki na mboka Paris na France mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boyi mokolo ya jeudi 15 juin 2023 ndenzoto ya mowei ekozonga na ville ya Kinshasa à partir ya aéroport international de Njili na ngonga ya 19h na vol ya Air France. Mokolo ya vendredi 16 juin 2023 nde veillée mortuaire ekosalema na funérarium Kofi na commune ya Gombe référence rond-point Sosimat. Mokolo ya samedi 17 juin na ngonga ya 10h ndenzoto ya mowei ekobima na morgue ya cinquantenaire pe ekozala exposé sur place. Na ngonga ya 11h30 nde levé ya corps ekosalema po na cimetière ya Benseke Nouvelle Cité. Na ngonga ya 15h30 nde bozongi na funérarium Kofi po na bain de consolation. En attendant nzoto ya mowei ezonga na ville ya Kinshasa, matanga ezali kosalema na avenue Aba numéro 18 quartier CPA Mushi na commune ya Mongafula Pompage référence antenne cimetière Kinsuka. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Papa Elima Iyafo Anatole. Communiqué oyo ezali bongo signé pour la famille Elima.
bozala ki ebeye po na kolanda info lingala journal ya pe po na pe bosepela ki nango posa merci na Igor Tingi Matomi na wazaki bongo na sima ya caméra concours personnel ya Joli Mujinga héritier mapindemi ya superviseur ki journal oyo montage sima makepa ya Patrick. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi